Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Bokota. Boza Ebele Oyo Bozolanda, les artères de Kinshasa sur la chaîne 3 Exemples Production TV avec votre humble serviteur Augusto. Pesa Sangona Moninga, vidéo ya sika ekoti lelo nde lelo TV eza radio te totombeli bino bolandi malamu vidéo na biso ya sika ya mokolo lelo. Les artères de Kinshasa mokolo lelo ememi biso na commune ya Lingwala oyo eza na kati ya district ya Lukunga. Tokotambola na commune ya Lingwala te sans que tout situé maison communale ya Lingwala. Maison communale ya Lingwala eza na croisement des avenues de la Libération na avenue Kalembelembe. Commune ya Lingwala eza subdivisée na 8 quartiers. Toza na quartier lokola 30 juin. Toza na quartier lokola Saint-Ti. Toza na la voie du peuple, Lokole, Ngunda Lokombe, Pakadjuma, Singamo Pepe na Wenze. Tobandeli commune ya Lingwala eza na 8 quartiers. Ba quartier ya commune ya Lingwala yango wana toza na quartier 30 juin, toza na quartier Saint-Si, toza na quartier la voie du peuple, quartier Lokole, quartier Ngunda Lokombe, quartier Pakadjuma, quartier Singamupepe, quartier Wenze. Lelo tokotambola na quartier du 30 juin. Quartier du 30 juin est délimité par l'avenue de la Libération, avenue Kitega, avenue Mushi na avenue Kalembe Lembe. Ceux qui bolani na ba vidéo na biso akala eza na ba avenue mibale tosi tolakisa bino yango. Na vidéo ya lelo to consiste mingi likolo na yango te eza avenue Mushi na avenue Kalembelembe. Tokokota kaka babalabala ya kati. Bokota pesa sango na moninga vidéo ya sika yango oyo TV eza radio te. Toye na commune ya Lingwala na quartier du 30 juin. Tobandi vidéo na biso na avenue de la Libération ex 24 novembre awa ndenge boko komona na ngambu eza collège Notre-Dame, église catholique Notre-Dame pe yango wana, Notre-Dame de Lingwala yango wana na ngambu toza na avenue de la Libération ex 24 novembre. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Avenue ya liboso oyo tosaleli bino eza avenue Kitega yango wana. Tobandi nango à partir ya avenue Kitega yango wana. Tolobi commune ya Lingwala eza na 8 quartiers. Commune ya Lingwala eza na 8 quartiers.
Bah oui, quartier ya commune ya Lingwala yangoyo. Quartier du 30 juin. Quartier Sensi. Quartier La Voix du Peuple. Quartier Lokole. Quartier Ngunda Lokombe. Quartier Pakadjuma. Quartier Singamopepe. Un quartier Wenze. Awa toujours avancé vers l'avenue des Amoureux, direction des Amoureux. Na bande kona biso nyonso oyo botika Kinshasa kala. Bota la ndenge quartier na bino ekoma. Toza na quartier du 30 juin. Na commune ya Lingwala. Toujours avancé vers direction des Amoureux. Na quartier Oyo, tozana deux grandes directions. Direction des Amoureux, na direction Kutu. Na direction Mususu, oyo tokuta nango eza Dal. Na bana ya Lingwala, tango nazo lobadal bazo se retrouver facilement. Bokota Dal eza entre direction des Amoureux na Kutu. Bokota avant kokoma Mushi. Awa tozana avenue Kitega oyo ezokabola quartier Pakadjuma na quartier du 30 juin. Bokota. Kitega yango nde ezokabola quartier Pakadjuma na quartier du 30 juin. Awa tokomi na croisement ya Kitega na des Amoureux yango wana. Croisement Kitega des Amoureux yango wana. Bokota. Quartier du 30 juin Ezanaba avenue Lokola. Kitega, Libenge, Isangi, Aketi, Kabalo, Buta na Kalembelembe. Soki na koko bandela. Quartier Oyo. Quartier du 30 juin Ezanaba balabala Lokola. Kitega, Libenge, Isangi, Aketi, Kabalo, Buta, Kalembelembe na des directions. Direction des Amoureux na Kutu.
bokota 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 bo s'abonner bo partager. Awa toza na direction Kutu na Kitega, na gauche na biso ezande Izipa. Awa direction Kutu yango oyo tozo kende vers Mushi. Bokota bokota na bino bandeko na biso oyo boza libanda mboka, oyo botika Kinshasa kala, oyo botika RDC kala, boko komona toza na commune ya Lingwala na quartier du 30 juin. Quartier du 30 juin yango wana toza na avenue Kitega. Bokota bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Awa tokomi na croisement ya Mushi na avenue Kitega. Des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Makambo toboya kilobi Deuxième avenue oyo toempruntaki eza avenue Libenge. Awa toza na croisement ya avenue de la Libération na Libenge. Ndenge boko komona bokota bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bandeko balandi ya 3 exemples production TV. Toye kolakisa bino quartier du 30 juin na commune ya Lingwala. Toujours avancer vers Libenge. Toujours avancer sur Libenge. Libenge yango wana. Libenge yango wana na quartier du 30 juin.
Kiswahili. Si tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi akuta dire. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesuzambanayo. Oluka, Babolie, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que awa tokomi na croisement ya Libengena des amoureux. Croisement ya Libengena des amoureux yango wana tozo avancer. Bokota tolobi commune ya Lingwala eza na 8 quartiers. Commune ya Lingwala eza na 8 quartiers. Toza na quartier Pakadjuma. Toza na quartier du 30 juin, quartier Singamopepe, quartier Wenze, quartier Ngunda Lokombe, quartier Lokole, quartier La Voix du Peuple, na quartier Senti. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Commune ya Lingwala eza na district ya Lukunga. Commune ya Lingwala eza na district ya Lukunga. Des Écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison.
bokota bokota bokota. Awa tokomi na croisement ya libenge na kutu yango wana. Croisement libenge kutu yango wana. Tozo avancer vers Mouchi petit à petit. Bokota bokota. Tolobi quartier du 30 juin. Eza na babalabala lokola Kitega. Après Kitega libenge. Après libenge Isangi. Après Isangi tozana Aketi. Après Aketi Kabalo. Kabalo Buta. Après Buta nde Kalembelembe. Bokota 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 bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bozo Landa, émission Les Artères de Kinshasa sur la chaîne 3 Exa Production TV. Animé par Augusto. Bokota bokota bokota. Bo liker, bo partager, bo s'abonner. Merci pour vos appels, merci pour vos encouragements. Merci parce que communauté 3 Exa et Zokola du jour au jour. Bokota 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 pesa sangona moninga TV Eza Radio Te. Awa tozana avenue Libenge na commune ya Lingwala na quartier du 30 juin. Quartier du 30 juin yangoyo na commune ya Lingwala. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Merci pour votre soutien. La communauté 3 Exa Production TV en marche. Tokomi na croisement ya Mouchi na libenge yango wana. Croisement Mouchi libenge yango wana. Tolongwe libenge tokei avenue Oyelandi. Avenue Oyelandi eza Isangi. Tobandeli Isangi na Mouchi. Isangi yango wana. Isangi yango wana. Tolobi quartier du 30 juin ezana babalabala lokola Kitega. Après Kitega libenge. Après libenge Isangi. Après Isangi Aketi. Après Aketi Kabalo. Après Kabalo Buta. Après Buta Kalembelembe. Na deux grandes directions. Direction de Zamouré. Na direction Koutou. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Na gauche na biso eza lupango ya Papa Lutumba, lupango ya Papa Lutumba yango wana. Ndenge boko komona affiche wana na lupango na ye, tozo avancer sur Isangi. Bokota Isangi yangoyo. Na commune ya Lingwala na quartier du 30 juin. Toza na quartier du 30 juin na Lingwala, toujours avancé.
oyo direction Kutu net ba avenue Mususu ba grande direction yango wana eza perpendiculaire na ba balabala nyonso ya quartier oyo. Toleki Kutu tozokende vers des Amoureux awa na avenue Isangi na commune ya Lingwala na quartier du 30 juin. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé awa tokomi na croisement ya Isangi na des Amoureux. Croisement Isangi des Amoureux yango wana tozo avancer toleki direction oyo tozo kende maintenant vers 24 novembre vers l'avenue de la Libération ex 24 novembre. Toujours avancer vers l'avenue de la Libération. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Na bao bazibiso nanzela bozolanda émission Les Artères de Kinshasa. Les Artères de Kinshasa sur votre chaîne 3 Exa Production TV. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la cima.
Bokota, 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 bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Ah, tokomi na croisement ya avenue Isangi na avenue de la Libération. Et bandelia so de mouton yango wana. Awa toza na croisement ya avenue de la Libération na avenue Aketi. Avenue Aketi yango wana. Bokota, 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 bo s'abonner, bo partager, bo liker. Vous êtes en train de suivre les artères de Kinshasa, les artères de Kinshasa diffusés sur la chaîne 3 Exa Production TV avec votre humble serviteur Augusto. Merci beaucoup parce que boza ebele bozo landa les artères de Kinshasa. Merci parce que tozo mona ke communauté 3 Exa ezokola du jour au lendemain. Numéro na biso eza affiché na se wana pona ba appel na bino, pona ba suggestion, pona ba proposition, pona ba remarque. Numéro na biso yango wana bokota awa toza na avenue Aketi. Après avenue Aketi tokokota Kabalo, après Kabalo tokokota Buta. Ndenge tolobaki ke soki botali na ba video na biso akala na chaîne na biso oyo 3 Exa Production TV bokomona pe avenue Kalembelembe na avenue Mushi tosalele bino yango en exclusivité. Yango wana tokokoma kuna te, tokotikala kaka na katikati. Neti sikoyo toza na avenue Aketi. Avenue Aketi na quartier 30 juin na Lingwala. Tolebi Lingwala eza na district ya Lukunga. Lingwala eza subdivisé na 8 quartiers qui sont quartier du 30 juin, quartier La Voix du Peuple, quartier Sensi, quartier Wenze, quartier Pakadjuma, quartier Singamo Pepe, quartier Gunda Lokombe, quartier Lokole, na quartier Wenze. Bokota, bo s'abonner, bo partager.
oza moko oyo wapi totyelaka elikya ntango makasi esilaka epa na yo nde tobalukaka ntango mokili esekaka biso epa na yo nde tokimaka mbangu mpona kozwa refuge. Tu es le seul qui peut réellement nous aider. Pour sa témoignage, Jésus, Madame Matangai, on a quoi bimisi loye mwasika. Ah, tokomi na croisement ya Aketi na direction des amoureux yango wana. Awa na croisement ya des amoureux na Aketi. Toleki tozokende vers direction Kutu. Tokende vers direction Kutu. Boko tabo s'abonner. Pesa sangu na moninga. TV eza radio te. TV eza radio te. Avenue Aketi Yangoyo, na quartier du 30 juin. Avenue Aketi Yangoyo, na quartier du 30 juin. Awa tokomi na croisement ya Aketi
na mushi. Croisement ya keti mushi yango wana. Croisement aketi mushi yango wana. Tolongwe aketi tokoti Avenue Kabalo. Avenue Kabalo yangoyo. Avenue Kabalo na lingwala yangoyo na quartier du 30 juin yangoyo. Bokota. Na bana nyonso ya lingwala. Oyo bavanda na Avenue Kabalo. Bandeko na biso oyo baza na monde entier oyo batika Kinshasa kala. Bokoki ko se retrouver na video oyo. Quartier du 30 juin, ezana babalabala lokola Kalembelembe, après Kalembelembe, Buta, après Buta, Kabalo, après Kabalo, Aketi, après Aketi, Isangi, après Isangi, Libenge, après Libenge, Kitega. Ezana ba direction lokola, direction des amoureux, na direction Koutou. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Pesa Sanguna Moninga TV za radio te, ya lelo, ya sika. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole.
Soko banko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons tous à la parole tuudi botemo mase ebeke moko na lobi tozonga na liloba des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. L'histoire comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi awa tokomi na avenue Buta, tokoti avenue Buta pona kolakisa bino eta na yango. Avenue Buta yango yo, avenue Buta yango yo na quartier du 30 juin na Lingwala. Bokota bo s'abonner. Yango pe eza traversé na ba direction neti ba mususu, direction des amoureux na direction Kutu na Mushi, ainsi de suite. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe ba vie à kuta tire. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contraint
Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. La vidéo à l'élo, tozalaki na quartier du 30 juin. Quartier du 30 juin na commune ya Lingwala. Commune ya Lingwala eza na district ya Lukunga. Commune ya Lingwala eza na 8 quartiers. Ba quartier ya commune ya Lingwala yango yo toza na quartier du 30 juin. Toza na quartier du 30 juin. Toza na quartier Sensi. Toza na quartier La Voix du Peuple, quartier Lokole. Toza na quartier Ngunda Lokombe, quartier Pakadjuma, quartier Singamo Pepe, na quartier Wenze. Tolobi, maison communale ya Lingwala eza na croisement des avenues Kalembelembe na avenue de la Libération ex 24 novembre. Quartier où yaki kosale le bino lelo, eza quartier du 30 juin. Oyo eza délimité na 4 avenues qui sont avenue Kalembelembe, avenue Mushi, avenue Kitega na avenue de la Libération ex 24 novembre. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poe. Azan a raison. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé. Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda biso na mokolo lelo, mais tokokaki kosilisa te sans kopesa bino bonus. Bonus ya lelo ezande totambolaki pe na direction Kutu à partir ya croisement ya avenue Kutu na avenue Kitega na droite na biso izipa yango wana tokoti Kutu nyonso po tolakisa bino état actuel ya quartier na bino oyo botika kala, quartier du 30 juin na commune ya Lingwala. Bokota na ba oyo nani ba s'abonner te, bo s'abonner massivement,
Bo partager, bo liker, bo s'abonner massivement, bo partager, bo liker. Tokomi na suka ya les artères de Kinshasa ya mokolo lelo. Na micro ezalaki wabino Augusto. Soki yesu azongi te tokutani mbala sima. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zambana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambole. Awa tokomi liboso ya groupe scolaire Tumba 2 yango wana. Tokomi liboso ya groupe scolaire Tumba 2 yango wana. Oyo eza entre Aketi na Kabalo. Soko banko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon massé éveke moko na lobi tozonga na liloba. Des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison.
bozalaki ebele ya kolanda 3 Exa Production TV, bozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa ya mokolo lelo. Na micro ezalaki wabino Augusto. Merci pour votre soutien, merci pour vos encouragements. Merci Nandenge communauté 3 Exa ezokola du jour au jour. Na bao enan ba s'abonner te, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Opesa sango na bande ko mususu oyo bayebi nanu chaîne na biso 3 Exa te bayebango parce que tomi pesi devoir kolekse bino ba quartier ya ville ya Kinshasa, ba quartier ya ville ya Kinshasa. Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda biso. Soki yesu azongi te tokutani mbala sima na vidéo mususu. Bon week-end chez vous.